il y a pendant côte à café au soir pour Bimisi. Alors, appelez pas à demander à ton finger à gâter, pour le but que ça va y éviter, tout non. Yangwana, bode kangi masolo yangwana, papa yoyo, papa social, mikolo bengala ye papa yoyo, papa social, yeyo. Peut-être la grâce qui borde, peut-être la Julia, mikolo ça papa yoyo, papa social. Voilà. Yeah, on est rangé image que Zala c'est pas tout. Alors, c'est quoi alors, il y a c'est quoi bon. Alors, il y a le temple de la démocratie. Ici, il y a le pète à ma corde, mais ça compte à ma grande causerie. Awande et Sika sur sa matambo. Et Zalaka, Jean Benabien, le temple de la démocratie. Démocratie, démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Il y a moins de démocratie. Donc, tu es libre de faire tout ce que tu fais. Alors, voilà, je te dis, il y a moins. Merci beaucoup. Alors, Tobandako Niata Chikoyo, Kote Tobandako, Kota Kota. Alors, Tobandi, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Azana Grand Kassai, il veut dire, Azalaki na Kananga, Azalaki na Mbushimai, Azalaki na Chikapa. En tout cas, et si Kanyo soit l'équipe, a Pessi na Yebisioke, Makambo Kitoko Kote, peuple congolais a l'aimé la promesse. Peuple congolais a commis bannir, c'est-à-dire délaissé, c'est-à-dire a commis Mutumoko, donc déprouvé. Alors, mon compte Mboka Lobike, Boye Bayamoke, Tososong isa Makambo Sondenge Salaki. Makambo Sosonga Ndenge Nini, Makambo Sosonga Malembe. Tosali na barrage à Katende. Et qu'on a Kananga, les grands barrages, ouais, et qu'on a même Tinangola. Et Salaki na moi pan, Tirbine, et Saki Mabe, Kasi. Mokonza mboka alobike na kozongisa yango tango akena Mbushimai akei esika oto benyango miba, c'est-à-dire esika o basalaka diamant o bamindele bakoma bakizengi pote baya kolukaka diamant kuna ntoka miba ekufa par terre à suspendre directeur général à miba na jibesière na ye, c'est-à-dire na sac na ye abemaki 50 millions de dollars pote a relancer miba ezonga bakasa ye kuna bamona moyen ya ko respirer eloko kitoko mokonza mboka asali kuna kasi yoke eloko yo na Katende ba chef coutumier ba mekaki fachi batali soka na moto ndenge nini ndeko fachi ye bakiteke ba peru na ba yebisi ba garde nyoso botika ye moko asala visite atala po ba yebaki eloko ba osala ndeko ya français merci beaucoup bakisa papa social et bakisa mi et comme papa social susu alors na Katende esika turbine akore ezali balobi bino botikala faci ake ye moko ndeko amoni eboke liboke ya banzoi basui ye te balakisi faci ke biso mpe tozali konéglige biso te bachef coutumier balobi na barikor bokende te botika ye moko faci ake lokola banda ti na sosa akoma kuna nayebi soki eyindi banzoi nayebi soki baye loko na biso faci mpona mbangu nayebi soki heureusement beta bale mbangu ti na jip mais basalaka eloko te walaki badémonstration de force ya bachef coutumier balakiseke tozali yo négligeaka biso mais biso mpe tozali malembe merci beaucoup tozopusana malembe kokoti Doudou Fomba annonce le début des paiements échelonnés pour les professionnels de la santé. Médecin va la grève. Balobi ke baso mona te ke makambeso ke nekitoko. Alors, balobi na médecin va décréter grève basalate. Or que ceux qui médecin zo salate ndeko bataba kufi. Côté médecin, on va bien sans frontières à Ezali c'est-à-dire profession moko, on va bien noble. Ba médecin ba silikaki to kosimba su batote me bato kokufa. Doudou Fomba ministre ya finance ba kutanaki mbala moko na premier ministre Mama Judith Suminwa ba signer mbala moko na lobi na yoke eroyo bana ba docteur bana ba médecin bana ba infirmier bazolaki toko na elengi ero ba soye zo betama déjà apote na midi grand bimbi pote aujourd'hui c'est la fête yango nde makambo lelo ezaka mokola kolia nakomela nakolata nakoseka lelo babundaka te lelo basonaka te lelo batongaka te lelo balobaka eloko susu te ezaka komo ofandi odame okomo ofandi odame komo c'est-à-dire
journal le Zambé Bongo. Voilà. Papoussani. Détournement des derniers publics. Personne ne sera protégé, prévient l'argent judiciaire de l'État. Ndeko mutonyo sosoyi bambongo ozala protéger. Soki ba monika yo mutoza simanaye na yo okangami. Oneza maloba kosa mutamba otobenge mikoloyo Lumumba de la RDC. Félix Tshisekedi à Chikapa. Je demanderai au chef coutumier de savoir comment protéger notre pays afin de promouvoir la paix. Mokonza mboka yebisi bango ke na sana posa mboka penza etambola. Botika anga moko te loboko moko musapi moko sokola ke longité. Bochapwa poteto sokola mboka oyo engenga. Le CESAC interdit la diffusion du clip Misu Kaka et Likolo na Ndeko. Ba musicien mais sanitaire les kimingi. Au monde biso to koli bien. Tant que to kola Ndeko. Père la famille na salon. Bota la TV, bota la mais Ndeko na ebisi ça passe mikolo yo, bota la TV na bana. L'air noir, il y a pas André, talaba, ba historien, talaba, ba télévision, ba noir blanc. Au fond, la télévision, au moment de insanité, moko, té, banda, banda qui, du début jusqu'à la fin, kimia. Bon, mais si on déco nangai, et comme la série, déco, basola taba, string, moko, déco, sotala, mais oh, yo nini. Banda bati ba collé au nini na ban. On sentir que ça ne va pas. Bango, au monde mondial a civilisé. Biso doit civiliser. Mon copain mondial na moto mudute. Mondial ko so mona na ye, ya mwasi ameni na kata. Yo so mona na mwasi na kata. Mami. Problème. Donc c'est-à-dire quand on a des fois mais on va retard rebelle. Voilà na ba mendelete. Talaki. Musique. Kumisama Yahweh. Le nouvel album de Gato Bivens après plus de 20 ans de silence. Gato Bivens, vous voyez bien, c'est un musicien Abisso, Ayakin, à les États-Unis, à Bunganaye, mais pour le moment, Nzamba, tout mon thème a changé, à boxer musique profane, à côté de la musique chrétienne. Jean-Thierry Mosenepo accuse Martin Fayoulou d'ignorer les avancées du régime Tshisekedi. Ndeko lobby na landi Martin Fayoulou. Fayoulou. Ndeko Fayoulou a lobby. Donc c'est-à-dire, Fayoulou, on a lobby, mais makamonini oyo. Tala, au moins le pouvoir là, ils ont un silence, pouvoir maquiller les arrêter, pouvoir y aller à malembe, à pongi, ta eye. Tala, ça va comme ganga n'a sur le côté. C'est-à-dire, au bani que tu y a mon bébé ça. Côté Martin Fayoulou, yo anga ce qu'on a fait là yo. Martin Fayoulou na fati, boy. Ba pire na biso ke bazalaki esika moko bazotanga Martin Fayoulou mo mokolo fatia za mo na mokeba ba 300 ba 200 ba 4 ans soki ba keso ba momi fati nde azalo la petit bitinda ya Fayoulou yene zulanga petit wana fatia ke esiko yo ba mokolo nengwana et puis père na bino après ça bino idéologie était Tshisekedi ayebi sabino ke bino nde boza boye bana nanga bosala mabete melelo na ebiso ke mbongwe panza nyonso basongiso entourage mabe nyonso ebebe Martin Fayoulou na fatia comme c'est-à-dire au presse mbombo boye alobi yango mosene po oyo azongisa lobi ke yo solo bakaka na vie toza na deux choses avantage na désavantage yo solo bakaka désavantage comme avantage voilà no bakaka avantage allez procéder. Félix Tshisekedi insiste pour recadrer opérationnellement l'Office national de pêche. Ndeko. Et si quand on sera ma pêche, maman c'est le Goma. Alors, Golobi Boye Goma, quand on a musique de pour de temps, on va faire sa cadeau, ça tout raté. Alors, on va dire, Golobi Boye pêche mbisi ndeko. Toza na nyonso, toza na lac. Toza na fleuve, toza na océan. Oyo toza mbisi. Kasi biso moko ndeko soko teta Thomson tozo lia pasi. Omona Thomson se bima maikala elembi. Banzinzi ba mateli ba baye. Yango yozo lia. Orke ba mbisi zo pola à côté na lac qui voit Baluki, à côté na Tanganyika beti shite. Nane resoyez. Ndeko pays riche aboye. Donc toza nzamba pesi yango na sabino ke nzamba congolais. Côté bon mengo toza ngo aucun pays africain, tous les 54 pays, moi, RDC, la richesse, c'est ça.
yana ça donc Nzambe azakane congolais pote soko moni tous les 9 pays voisins wana ba viaga biso bitumba nyonso moni bazo vieka ba richesse na biso ko paka biloko na biso ezala mai toza riche ezala zamba même na sabino F Basaiba asa ministre premier vice ministre environnement na yebiso que forêt équatoriale et sa première forêt d'Afrique. Donc tout est là. Mais tant que les Congolais sont Kemba Moussel, les athées, Mbongo, les athées, vous faites Yangoyo, à ce bataille de la Wapi. Et quel est, c'est-à-dire aberrant vraiment. C'est aberrant. Donc tout ça, Nyosho, Nzamba Sunga et Simba. La primature, tout ça, le maman, j'ai dit, sommet noir. Yende Sikoyo Moutou, Alandaka Fati, Alamini. Le premier ministre suspend temporairement les missions du contrôle auprès des entreprises. Ndeko ba fête yangoyo maman j'ai dit que souminoa a foutu bateau alobi na bango botikana misala bozonga na janvier bokende ko sepela pote boza bateau kala arena oza pembeni ya martyr ndeko lobi na yebiso ke ekatanaki biloko nyonso ezongi. Félicitations au gouvernement on est ba bijoux atale lo fatia zate atale lo souminoa zate batikile so ba bijoux arena wana na yebiso ke soke sili et comme les salle de sport ba discipline nyonso eza na kati biloko kitoko yangona pona bana na biso bakoya oyo bakozala chance ya kozala na cadre ya ba politicien. Sidi Kivu, le changement de la constitution. Constitution de l'Obaki et c'est l'ensemble, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la loi fondamentale. Ba loi nyonso bokonza mboka azwaka et utaka na constitution. Kasi eza na article misusu eza e photo tala yango photo modifier yango tolobaki ke to changer yango ezopesa ba belligérant ba mindele na bato ba Rwanda oyo chance ya kokipa attention ba mabele na biso yango mokonza mboka azo changer yango. La compte est une chance pour les générations futures. Voilà ce que tu changer yango eza chance pour na ba génération future. À partir de 2026, c'est une 2050. Donc, vous allez bien pour la future. Il y a Bana Nabiso, Bantekolo, Baobako Yaya, de génération en génération. Les chefs de coutumiers de Kassai ont envoyé les abeilles chez Fatina. Vous avez Sabino, Batinde la Banzoi. Par contre, c'est qu'on a musique. Landa bien, landa siko bien, landa bien musique ndenge makambo ezo volué. Yebango ke nyama makanda wera son. Abetaki na Brazzaville tala na lobi na yoko congolais asila kate. Nyama betaki na Brazza tombé. Lelo toza aujourd'hui c'est quand mercredi. Mercredi, samedi. C'est-à-dire nyama kataki na ngambu na yebiso ke Brazzaville tombé. Brazzaville tombé na yebiso ke nani ako akoloba lisusu lobi na moyomoko. Donc Brazzaville tombé. Lobby Jibem Piana cartonné na yebiso ke kora c'est-à-dire papa chéri otobengi yeke c'est-à-dire papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco lobby na yebiso ke salmoko na France wana makambo sege yesima akosala autrement te osobendeki caché ozoki ba karma na ba ke ba poto okosomisa ondenge nini otopisa ke ne beta. Donc papa chéri ni attaqué bomonaki ke baboro yo ta una koloba ona suka bomona ke papa chéri nde moto azo coloniser makambo sape oyo papa Wemba atikala biso tolongwe wana toye sikoyo Fally Ipupa du Cap la merveille balobi na yo ke aigle akobeta na avril awa na Stade de France wana ndeko eza jeté kaka muta beta ngo pete na so Gims yo sikoyo Fally pasengi yango fere gola pe na yebike akobeta na Rena de Paris na yebi nde date te. Donc en 2025 awa ba multiplication eza ebele pour na makambo etali ndule nde sikoyo tokomona makambo ya malamu ndenge ezokende. Football Léopard c'est-à-dire Tchad c'est-à-dire otobenyango Chan tokanaki 3-1 tokanaki Tchad 3-1 pour l'équipe déjà na second tour. Alors DCP apolaki ekuna na libanda 1-0 vite apa polaki na libanda 1-0 kasi toyoki ke dimanche oyo ekozala susu matata
Non, non, Bapemi, Bakozonga ti le 12 janvier. Voilà. L'ina foot est s'arrêter. Je vais bana posa ko fêter, bana passe, bana bana, ba ensemble. L'ina foot va stopper yango. Mais et pour ça là, ba pousser yango tout le 12 janvier de toyebi. Alors, tout le monde sait comment forme mais ça va bien que peut-être na mama c'est forme ba bota makanango. Ba force ka nature te. Forme ça na katia makila et be magayango moko. Ça va forcer ndeko. Yo moko wana. Quoi, il faut ça nango lokola mali. Donc c'est-à-dire comment makila to tambula. Forme ça kande ngona. So va yebita mo tatoner. Olati so bateke na olata nini. Ba bota makanango essence nango fait ça là. Façon nango ezali. Donc forme va pesa pour na opinion sociale. Voilà. Donc, ça va papa yoyo, papa social. Donc, c'est-à-dire, Mazantomo, il y a un sacanate, donc, peut-être ça va nous l'ongola, on va regarder, nous amenons dans pesa. Tant qu'on t'a pesa, faut que ça y est, et témoignage. Faut que tu pesa, comme c'est ensemble. Et ça, nous fantastique, nous amenons dans pesa. Il y a mon pesa, il y a mon pesa, donc, dans pesa, c'est là. Donc, Mazantomo. C'est-à-dire, ils sont à Kati, donc, Simon King, passe à Wesson et à C, chacun, donc, c'est-à-dire, bon Salino, il y a un grand complet. Donc, ce que tu as Nakati, Nakati, il est en train de faire sa cadeau, de Toyebi. Sans plus tarder, le moment, quand Atandi est arrivé, le moment où tu es coquille, on fait sa remise et reprise, on fait sa nani. Nani va reprendre sa yépote, yo si stakate. Yoto système. Comment nani akozwa. Par remise et reprise, soyons malamu, wata poto mamona Schengen mobimba, mamona de papa soja. Eza mona libosote. To sala rabadon bandakala, eza libosote. To sala rabadon, to pesa rabadon, to bomsa rabala. To bimisi le côté to pesi, bakala ba, et ko ba selu. Ça dit badon. Donc to sala mona nzoto. Donc badon on est salaka, ba bota makanamo. C'est-à-dire papier à 4% on a 4 nzoto. Côté on fait ça au Sunda. Voilà, c'est quoi yo, to ba fait ça, remise et reprise et pas un vrai combattant, to be un vrai pas fidèle. Alors c'est là c'est quoi yo, to be là petit à côté de la bord. Ça m'a donné côté à côté de Massimana. Pour la presse de pas tomber dans quoi comme il résiste après. Nana ya, to la presse à côté du. Je dois après ça va. Alors alors, sans plus tarder, on a le mec j'invite. Il est pour le mec. Parce que bon, j'appelle, je proclame de venir me tourner de bête ma pomme. Caméraman, donc, j'appelle, je proclame le premier citoyen, et qui ne manque jamais, même la pluie, il est toujours là. J'appelle Tonton Baba, Manassé, Tonton Baba, Maboko, Tonton Baba, les fidèles, il y a ça dans la défense de Tonton Baba, soit il y a quoi? Ah bon, c'est la caméra, il y a. Soit la caméra, il y a Tonton Baba, voilà, bonne fête. Voilà, c'est le vrai. C'est maman, c'est mon grand caméraman, Azana la terre, Ayemo, il est bien caméraman. Voilà, ma pauvre mine, il faut tester, ma pauvre, c'est la caméra bien quand même. Voilà, on est les Libanais. Ah, on va mourir, on va mourir, on va mourir, ah, on va mourir, à part Eddie, et il y a une salle qui a mourir. Mortamboula, tu peux te la voir, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Alors, quand on baigne les sous, les fidèles, pendant mon boroyo, pendant ma petite gars, pendant ma mécolo, Papa André, maître Kitoko, les grands mécolo, alors tu vas donner ma bombe, maître Kitoko, soyez bien, maître Kitoko, papa nous faut maître Kitoko, alors Kitoko n'est l'ennemi, maître Kitoko, il y a mon avis, Kanama Solo, les chaloux font maigrir, dans la Guinée, alors, à la 4e position, quand on met dans les sous-sous, bateau Basanga Kate, le papa d'Endou, au côté de Foluka, Matadi Boma, Mwanda, ah, bête ma bobo, c'est le moment où se fait la vie. C'est le moment où se fait la bête ma bobo. C'est la micro à Yonyama. Non, comment on peut ça? C'est la musique ma bobo. Alors, je vais te pousser là. Alors, quand on dit les sous-sous, le fidèle de fidèle, Azanga Kate, Ayaka, comment on a gagné? Ayaka, papa Nabiso, papa Teyo, grand chauffeur, à vous dire que Bagabinda Bangola, Yayo Maboko, joyeux bien.
na position mosusu alors topesi ozala kaka papa teyo sambrocha grand chauffeur merci beaucoup papa teyo maboko ezala moi bien voilà alors viva ya mwana kotelanga ya mwana ezomona na action concrète ya morino tozozwa modi ya live eza ya kosomba te ya kokaba te me tozopesa toleki sikoyo atuka naza na choix te naza na choix te sikoyo alors comment que bango bakombata tokibuya tokimba omoni siko oyaka te omoni kokimba voilà alors pesa bango alors merci beaucoup peut-être mon maboko quand même bazana na bayaka voilà merci voilà merci beaucoup mais ça OK a demandé alors petit bana ndako za kimia dada tena se fane kiebe yebate classe Julia et Tolanda Bino merci beaucoup les grands chasseurs dimanche mambote mingi na bana Paris bana nyosha Suisse bana Hollande maboko mingi maboko esalaka bien mouvement de yangoyo na 2025 to bolo kitoko il n'y a rien sur l'homme qui a peur merci beaucoup les grands parisiens